Bonjour à tous, je suis la sœur Adonis et je vais me présenter dans l'émission de réflexion de notre frère Lumière Kambulu. Pona ko lobana bino émission o eza vraiment kitoko émission moko ezo édifier biso nyonso ezo pesa biso ba réponse na ba question to mituna ezo pesa biso ba mituna oyo to mituna ka pe ba réponse na kati kaka ya mituna wana donc ezali bien ezo sala biso nyonso bien donc na oyo azo like na oyo azo tala na oyo ko s'abonner donc les émissions moko vraiment kitoko makasi. Pour nous répondre à la question, il y a frère Lumière, est-ce que tous autres sanzambe ou bien tous autres sanzambe te? Pour un sujet où il y a qu'on parler langue, ils ont mingi bazoto sanzambe te. Combien de langues est l'obami na katia Bible, ils ont na langue belé l'obami na katia Bible précisément na ebité, mais na o na ebi ils ont na langue moko araménie, hébreu, grec, na arabe. Donc balangue wana lobami so totangi na mokanda ya acte 2:9 nde omona parmi balangue ongana lobi eza na kati wana. Pour nous répondre à la question, est-ce que ndeko na biso bazoto sanzambe ba auto sanzambe te ou bazo parler à langue sans interprète te bazoto sanzambe te eza bien te ko parler à langue sans interprète azala. Yango to tanga na mokanda oyo ya Marc 16, 17 et l'obinini. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues. Donc, parler à langue, est-ce que ça m'a bêté, ça m'a bêté, ça kitoko. Et ça lit, et là, comme il y a bien, il y a qu'on parler à langue. Après, toke sous na mukanda, il y a 1, il y a acte 1, 8. Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Wana ekomami na 1, na acte 1, 8. Après toke lisusu na mukanda ya acte 2, 4 et l'obinini. Ils furont tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, tozoyoka toujours que parler à langue ezelo komoko bien. Après toke sous na mukanda na 1 Corinthiens où il dit pourquoi ezamabe ya ko parler à langue sans interprète. Na 1 Corinthiens 14, 4. Et l'obi, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'église. Donc, quand on parle à langue, yomoko, nabashana yo, osali nzembo na osede no kitoko, ozo parler à langue, ozo édifier nani. Pour abalobi ke, ozo s'édifier yomoko. Siko yo osali nzembo pour na public bayoka. Si vous s'édifiez dans le public, wana ou bien yomoko, oyoka sede wana. Donc, eza malam, te za kitoko te bande ko na biso totika ko se comporter bongo. Ba frère na biso ba o bateyaka, ba pasteur ba o bateyaka, liboso ya prédication na bango bazawana bazo prédiquer, mate ya kitoko. O mone kaka bon, akomi parler à langue. Mais ça veut dire quoi? Interprète azate. Au kende na église, oyo ki frère moko, sœur moko, akomo parler à langue. Pasteur azawana. Mais, mutu moko tazo interpréter. Bakite zo panzana, mutu azo kuya, azo parler à langue, ba pasteur peye wana pe banjo tia maboko, mais azo ko interpréter. Sikoyo. Na oaza bébé spirituel tazo mona ba bloko wana zo sala manakati na église. Est-ce que koye so na kati église wana a se poser ba question est-ce que pasteur et comment mina écriture qu'il faut tout ça la boye pasteur wana aye bien ou bien yebite ba sero ba yembaka ba ye bien be ba ye bien ote pour lilo banzambe zali oyoki ovandisi yango na kati na yo o pratique yango siko bango mutu ba yembaka banzimbo o memaka biso na niveau moko na adoration moko ya kitoko et poussi yo lisusu vraiment pembe na nzambo komi o parler langue tango oza na chambre na yo moko dans le privé o komi o parler à langue yo moko oui c'est permis mais siko bango oza na studio ozo sala CD na yo okomi ko parler à langue na mutu wana azali ko graver CD wana bon akoza ne pa yebi ne penza mbete mutu ango mais na ba o bayoki to mobali naza pasteur akoloba na ndeko na ite akoloba na mwasi na ite ke eloko wana osali eza bien te mais tozoyoka ngo kaka sede ya liboso ya mibale ya misato tozoyoka ngo kaka oyoki mate ya liboso ya misato ya mibale
eningolo bani. Ok, na 1 Corinthiens 14, 4, elobi, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui prophétise édifie l'Église. Alors Paul a l'obiné, je désire que vous parlez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus important que celui qui parle en langue. En moins que ces dernières n'interprètent pour que l'Église reçoit une édification. Donc, si on a 4 moments, on a 4 studio, frère, sœur, pasteur. Yozara nozoteya, yozana 4 studio. Nani azali wana pour interpréter langue oyo parler. Ngai nazali na 4 chambre, nazo sala adoration, ngai na yoki mbala moko, baba. Eko memanga wapi? Eke kwa isanga wapi? Oningo lo bana biso nini, oningo kwa apprendre biso nini. Eza kitoko te. Ngesala nga pasi na moni frère moko, ou bien pasteur moko, ou bien sœur moko na ayembaka kitoko, na mona zo sala poser ba acte wana na oba mais est-ce que ba yoka ou bien ba mona verset o te ba yebi yango te ou bien ba vandi sango te kati na bango. Donc to changer ba comportement bande ko na biso. To changer ba comportement to sanzambe, nzamba lobi avant de parler langue faut interprète azala. Sokite kolobelo côté que no salango na privé na chambre na yo moko tango zo prier salango mais te que place public bazali o muta ko interpréter azate. Donc yango wana o ngana zaki nango pona ko bakisa na question au frère lumière atoni. Kimia na nzambe za na bino nyonso. Au revoir.